eza place na motema nalimbisanga bana. Ai, salinga nini? Nga nalimbisa. Eza désolé. Ese naza desi na oyo nyonso ekomelaki na vie. Ese. Bongo otoyebi nga na binaka eza yo nde moto oyebeki ese ezalaki nga limbisanga Zela. Je sais jamais. Rester, s'il te plaît, pardon. C'est ma femme. Oh, c'est la cam, c'est un rayon quand c'est la cam. Zonga. Non. Je pense que voilà qu'il a battu ma bien un café, ma deuxième. Pardon, comment c'est bien, on a mis ça dedans le C'est resté. Bana nanga mi bale bale koko pana ndeko nanga na tikali kakanga moko boye. Non, c'est resté. C'est resté. Découvrez rencontrepresquegratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontres amoureuses, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de rencontrepresquegratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontrepresquegratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Ngai Nazali Docteur Trésor Mosio Ekuchu, médecin du gouvernement congolais et actuellement médecin directeur dans le centre hospitalier Mosono. Centre hospitalier Mosono, idée nango principale pour salema ezalaki nini. Tomonaki bandeko na biso mingi kozanga makoki bazo kokate kosala ba examen na ba appareil kili ba appareil opona kozwa ngo faut kende libanda mboka soit okende na ba hôpitaux o biso nyonso toyebi na ville ya Kinshasa. Alors biso tolingaki toti ya centre hospitalier Mosono na kati ya Bandaka. Place oyo bandeko ebele bazangi bongo ebele pona ko se faire soigner na ba milieu biso toyebi mais kotiela bango siko ba appareil wana mais à moindre coût oyo kosala examen wana mais na prix ya muke. Na centre hospitalier Mosono tozali na ba service presque nyonso. Tozali na service ya gynéco-obstétrique pour na basi et pour na basi pe bazali kobota. Tozali na service ya médecine interne, service ya chirurgie, ya pédiatrie. Tozali na ba appareil ya imagerie lokola ba ECG, ba EEG, ba échographie, ba endoscopie, ba radiographie. Et puis tozali pe na service ya prise en charge à domicile. Okoki kobela ozana ndako makoki ko hôpital ezate obengi numéro na biso ya contact biso to délégué minganga ti place yo zali po bazwa yo en charge. Tozana banque du sang awe pana biso. Pendant un mois, ba spécialiste ya maladie gastro-entérologique, ba maladie etali kokonda sang koyeba cause, makila kosila pamba, libumu kovimba, ba gastrique, hémorroïdes. Alors tobengi ba spécialiste wana bazali na biso elongo awa pendant un mois. Pour na 10 000 francs kaka okutani na spécialiste ya ba maladie wana akomona yo et puis a traiter yo na 10 000 francs na yo kaka. Notre adresse, avenue Boula, numéro 19, quartier Aboula, commune Bandalungwa. Référence, église Mangembo. Pour tout contact, plus 243 82 053 25 52 85 00 120 22. Centre de santé Mosolo. La santé d'abord, l'argent après. Madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins.
la construction est en cours. Yango na eko solliciter bato nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na baza na place ya kolala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'est un bon mot, Ezali, Malboulamu, avant d'être apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambo unayo, totongi la banane sika, nsamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout ça maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nsamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Mbote balandi nyonso balandaka biso na kati ya chaîne chez biso télévision. Na émission malamu 500 mabote belé émission ezanini émission ya Bravo Jésus. En tout cas Bravo Jésus, merci encore Bravo Jésus et pas notre président Cheikh Moukadi pour na sortie officielle, il y a notre orphelinat Ozali Bravo Jésus. Toza précisément wapi, tozali juste na via za numéro 27A. C'était waouh. Papa Mike Kalamba ya ki ya Betty bana balié ba meli sali biso bien na ba partenaire nyonso ko bebe ko contribuer moi 10 francs, moi 20 francs na bango. Merci vraiment, merci beaucoup, Bokoba. En tout cas, vous avez tellement bien ma casse, hein. Donc, n'abi que nous souhaité te belé vous contribuer qui pour que nous saluions les camalamu wapi. En tout cas, papa Mike, tu vous allez le 27 en tout cas, bala matete babi tu vous allez le 27. Tu y a stade on a puis yo nous osons ça yus na kata stade on papa Mike Kalambai. Après sortie officielle à notre orphelinat et aujourd'hui, nous allons et bengi biso to fandra ba problème zanga raté na kata chaîne biso, je crois. Tu as mis de komoko ya mwasi ya mega pe kotendre biso na nzela ya téléphone abike ye moko kokate isengle biso to lukele solution na likambo oyo iza ko passer likolo ya vinaye na lingi biso na bino tolanda lisolo oyo malamu parce que abi photo lukele solution to ka solution parce que c'est notre métier oyo biso to yamba déjà yesu masi ya poke to traiter ba problème ya bato mbote ya Mbote papa. oui boni Kimia. OK makomolen Kombo nanga Saint-Tiche. Ah, il y a Saint-Tiche. Saint-Tiche en tout cas. Merci beaucoup. Il y a Saint-Tiche na koya na yo a la carte chaîne abiso. Je crois avant que to yo kayo to prier là non. Tout semble là. OK. Tu es Nzamba makoki nyoso to pe sur merci tout ki ma ona salo boko na yo. Notre Dieu de grâce. Yo dirige biso na carte émission oyo dans le nom de Jésus-Christ par la foi ni trobi. Amen. Amen. Il y a Saint-Tiche hein? OK. Il y a Saint-Tiche. Papa. Merci beaucoup. Tonto Yokayo. Merci pour la parole. Papa, naza vraiment na problème moko ezo déranger nga. Naza ki na papa nanga na maman nanga. Koza na papa nanga na maman nanga. Après, liwa eyaki okota na kati. Papa nanga kufaki, après maman nanga ekokufa. Atikaki ngai, nazaki vraiment déjà ya kobota. Atikenga na bana tikenga na frère nanga moko ndeko nanga nga na mona kisika ya ovanda ezate ndeko nanga kendaki pa tontine na bana nga na kotaki na permanence na église to na koti na église na ndiko servir nzambe comme il faut nazaki protocole na servir nzambe na kati ya servir nzambe tozaki na ndeko nanga moko ya mosi ser Marx OK to bando sela nzambe protocole na frère nanga moko Chiko na sia ko servir nzambe Naiki kozala na frère Chiko, na kakaki vraiment frère Chiko. Kakaki? Oui, na kakaki frère Chiko. Na zanto zani mosambal po abandaya kosunga tellement. Aosunga nga kotuna nga ba santé ya bana, kosunga nga même na bambongo po na sunga bana na ngai.
nazalai vraiment na bolingo ya frère Chiko. Kende Sir Max ayaki na ndeko ne moko ya mwasi Esther. Na komo mona siko frère Chiko akumi kokanga matrona Esther mingi. Na kote na kati na nga jalousie. Naki oyiba mbongo ya frère Chiko. Frère Chiko abungisa mbongo na kati ya église. Mbongo wana ezalaki nga nde mutu nayibaki yango. Malgré na kosi bimaki lokola Sir Esther mutu ayibaki yango ezalaki ete. Ezalaki ngai. Pasteur atuni ngai na wanga nebise na yebite. Atuni Sir Max na yebite. Atuni frère Chiko emo mutu abungisa mbongo abi ayebita mona kingo te. Pasteur yotu na frère Chiko. À part bino bato bozala na église, nani mutu akoti na permanence. Des frères Chiko aki oloba leki ya Sir Max Esther. Pasteur atuni Sir Esther abi ete. Nanga moko boye conscience nanga eza ko interpeller ngaki eza ngai. Vu que nazaki na kati ya jalousie, na ngaki frère Chiko makasi, yango na kosila kingo eza Sir Esther mutayiba kingo. OK. Nde pasteur ayo sala prière na kati église. Mbongo wana yibaki ezaki pona sunga ndeko na ngai ya mobali azaki na malade. Après avoir posunga ndeko na ngai mobali na malade. Inaki ko perdre ndeko na ngai. Après avoir ko perdre ndeko na ngai. Ndeko perdre bana na ngai. Nako yiba mbongo wana. Vis-à-vis ya malobo pasteur alobaki. Mutu ayibaki mbongo ozala malheureuse. Te kozala malheureuse na ekoti kati na vie na ngai. Papa na ya na émission po na lobelango pardon papa so moi ezali. Nana besoin na senga Sir Max pardon na confesser ma bien na ngai. C'est que pour la jalousie, tu as dit que frère Chiko, mais frère Chiko na mutuna azaki na makanisa kolinga ngai te. Mbongo wana nga nde mutu nayebaki yango. Nange komi na pasi, nanga nakomi mutu akolelaka nakomi mutu akosengaka na nsima ya oyiba mbongo wana. Nayeba te na oloba nini to na obandani nana besoin na confesser. Nana lobengo vérité pani sukaka epano te. Nayebisa baser oye na confesser pa na bango. Etonke naza kimia na vi nanga nakokovanda so kimia te. Nakokovanda kimia te. OK. Maman, mais elle on y est pour ça que ko yiba mbongo ya frère Chiko. Malgré que non, c'est la jalousie par rapport à Sir Esther. Et yango salaki mais elle on y penani pour ça que yiba mbongo. Papa, ton petit frère n'a tombé malade. Petit frère n'a plutôt tombé malade. N'a que plusieurs fois papa pasteur. Pasteur n'a ndekuna na hôpital pianga mon pasteur erne so ebisangaka asana mbongo te. Na papa pasteur pianga mbongo na sunga ndekuna nga pasteur ebisanga asana mbongo te. Na mona na salenda shwate ndekinde ko yiba mbongo ya frère Chiko. Après ça va ko yiba mbongo na ndo onyo se komini ngai papa. So pasteur edenga menengene yiba mbongo na ete. Eza kokaba ya pasteur nde boya kopesa ngai boya kosunga ngai. Noke na bana ba maladi ba olenga te sampo ya kisi pasteur apesa nga bande kopesa ngai te. Yango tindega ki koyiba mbongo frère Chiko. OK maman. Dana kimia. Je crois au commentaire ya Ochezati ma pasteur. Ma pasteur. Sera ayi ko senga mbongo. Pour les qui n'a zo bana na zo ko pesa. Na yo mon passer mtel boso la keli mabe. Ayi to yebi que acte sera ça mabe. En tout cas, elle a mal fait. Voilà qui même le quoi fait si connaît ko aider, fa même à senga yi. Le temps où il y a pas pasteur mo ba télipate. Ma pasteur. Dans la publicité, il y a émission, dans la publicité, il y a orphelinat, bravo Jésus, ndengenini. Et c'est pas ça qui, et puis Nasimanango, tout côté ça, bandeko, parce que ça a besoin de bon pardon. Il faut un pasteur pardon, mais il y a besoin d'un frère Chiko pardon, parce qu'il peut accoster la chrétienne Esther qui,
yende leki ya nani mtaswa kimbongo wana donc azana besoin na bango tona la publicité tozo masi. Maya misu ya borfelin désormais et kotanga lisusu te grâce ya orphelinat Bravo Jésus oye fungoli ba porte na yango na commune ya Matete na quartier Viaza pona ba orphelin. Inauguration et salemaki mercredi 10 juillet oyo na présence na yemoko initiateur pe président ya orphelinat Papa Mike Mukadi oya zalaki awa na épouse na ye Mama Lidi Mukadi na présence ya bourgmestre ya commune ya Matete, Monsieur Gilles Mukumbi, sans oublier le parrain orphelinat Bravo Jésus, Pasteur Mike Kalambayi. Cérémonie ya coupure ya ruban symbolique et c'est pas ya premier citoyen ya commune ya Matete. Après balekanaki na mo ya circonstance et sika l'envoyé du ciel, l'homme au grand cœur oyaye lelo kopesa ba orphelin sourire président Mike Mukadi atalisaki vision na ye par rapport ya orphelinat Bravo Jésus esika a révélé que pa ya batu nyonso bazalaki awa que souci na ezali ya ko héberger ba orphelin oyo kopesa bango ya kolia ya komela ya kolata surtout ko assurer éducation na bango Polo bilobi bazala utile na société pe ba servir mboka bakende lisusu musika makasi. Na tourna yepe le parrain pasteur Mike Kalambayi ayaki awa maboko pamba te amemelaki orphelin moi et loko na jubesière na ye ya kolia ezanga kite ba partage d'expérience mateya et surtout pas ya orphelin pe ba cérémonie ya ndenge na ndenge zalaki awa bandeko mosusu bazobebisa mosolo na kobwaka na makambo mosusu meye andimite mosolo na ye atiango pa bana epo tobengi babola bana bazana ba boti te osenaka nzambe vraiment soutenir ye et puis biso l'état pe toza na sima na ye tokoencadre tokosoutenir ye po te mosala na ye ekende liboso. Encadrer ces enfants abandonnés à eux-mêmes, c'est vraiment énorme. C'est bien plus une responsabilité qu'un privilège. Nous avons tous le devoir de nous joindre à eux. Question de pouvoir les accompagner dans cette grande vision qu'ils ont embrassée, sûrement reçue de la part du Seigneur. Papa et maman, félicitations. Merci beaucoup, pasteur. Inauguration ya orphelinat Bravo Jésus ezalaki occasion pour na orphelin bayoka avant goût ya le 27 juillet na stade de Martyrs et pas ya l'homme ya bisengo ya Lola pasteur Mike Kalambayi o ya pesaki bango avant goût kolia komela ezala rendez-vous. Ah, président Mike Mukadi ya Mama Lidi Mukadi oyo sali pona ba orphelin et la kisi ya solo ke ozali l'homme au grand cœur orphelinat Bravo Jésus. Chaque enfant une chance de briller et anormal. Keyo. Oui. Ok, merci. Je crois tout au long de la spot publicitaire, on a biso ya orphelinat Bravo Jésus. Ils ont qui sorti officiel, ils ont qui les 10 juillet. En tout cas, c'était du wow. Et puis, merci beaucoup encore une fois à notre pasteur Mike Kalambayi pour notre passage naïe. On a quoi grématé journée na biso orphelin. En tout cas, nous avons pas pour les les 27, en tout cas, biso Bravo Jésus, tout vous allez voir. Je crois, bandeko, si ba komi, ba zali, madame, et na biso ozo kimia. Zana kimia parce que mon y a du fois tant batou na likambu quel que soit une tosali en faux ondima et ça va bien lelo l'homme de Dieu a parlé malgré que l'homme de Dieu aussi au kino c'est mbongo mais aboy kopé ça yango sali que nous sommes bon batou alobi maloba mabe mais lelo je crois suis ezali de kono mo balé puis bana mo balé ba kei malgré quel que soit ninga zali mutema makasi mais nzamba yoka basana nzamba yana te bandi ko be bazali awa otala ka mingi ezala ka faiblesse à un homme de Dieu otala ka
Je commande bakota la bakota rapidement. Bato bazana ba problème bakota parce que tout le monde mo kozwa bango. Ça ma c'est grâce quand même bazali. Bakota bakota le bango rapidement. Bakota rapidement. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oui, ça va très bien. Il y a pas ça là. Sur place quoi faire. Saint-Tige. Ça va? Mais comment c'est possible? Il fallait qu'on ait une grande sœur, mais tout le monde y fait. Tes grandes sœurs sont malades. Délégué Potoyana. Oui, on est ensemble. Sur place. Oui, sur place. Fana non, Fana ma. Oui, très bien. Oh, c'est vrai? Où sert na biso église? Ok. C'est le problème. Ok. Mais yo, ou bien c'est une grande sœur déléguée à pour qu'elle accompagne vous sentir chez soi. Vous comprenez l'église n'a évité les professeurs. En plus, il y a Oli là, je sais pas ses amis, papa. Pourquoi expliquer biso parce que donc, deux fois, on a bien vu juste pour notre parler concernant le TikTok. Malheureusement, le roi Boyebi est le serre Saint-Tige et ça tombe bien. Oui, c'est et maman Saint-Tige. Je crois, bande quoi ça, on ensemble là. Moi, on a tout d'abord parce que on a bien pas pour mon sous-mais. On va pas bio. Je crois, vous allez mieux. Le roi Basalia wa. Vous avez quand même courage à Kolobali Kambo et aux autres Lisayo. C'est ça, place de mon limbisa na bado. Aïe, c'est le nid. Pour un limbisa. Ça désolé. Est-ce que ça décide? Na onyo se comme la qui na vie. Limbisa na pardon na qui jaloux. Est-ce que ça jaloux c'est peut-être qui n'a posé par acte oyo pacte. Nini oyo posé. Pour fou quand na plateau boye batune ça va otala yo osenga pardon na bande ko mona bino na frashiko. Frashiko bande ko edenga na bana na bande ko na ngai. E comme na moment tende ko na ngai la ki gravement. Nende te pas pasteur na singimbo pasteur be na gazala mbongo te. Na sangi pesa papa pasteur. Pasteur bi na gazala mbongo te. Nous allons na short ndina yiba kimbongo ya frashiko. Bongo oto yebi ngana bina keza yende muto yebi ki esteza la kinga limbi. Zela. Papa, excusez, pardon, parce qu'on est tellement inaptable. Non, limbi ça, pardon. Pas de problème. Papa, limbi ça, parce que... Limbi ça, non, Esther, s'il te plaît, Esther Vanna, s'il te plaît, ça en pleine émission, s'il te plaît, Esther Vanna. Désolé, pardon. C'est le téléphone. C'est jamais Esther, s'il te plaît, pardon. Réputation d'un bébé tout autour de l'église. Et ce qu'on a cette église, mais il va là. Mais pas si on a monnaie pour se retrouver dans cette église. Combien on a de souffrance qui libanda pour se réfugier dans l'église. C'est vraiment calme. Oh, c'est vraiment calme, c'est un rayon quand c'est la vacances. Désolé, pardon. Zonga. Non. C'est pourquoi ça la qui a. Maman Saint-Tige. Maman. Je vais casser. C'est un limite. Non,
Yo, Oh, Fanda. nous ça là qui on sert saint. Koya déjà, c'est déjà passé. Éviter que c'est Esther Mtaïba qui Nana. Mais je n'ai pas pardon. oyebi ke ngai lesobe toyokanaka te nataki demi français mwana beti defere otere ya canada échoué mbonga passion babimisi biso visa mabe totelengani na aéroport soki ayoki yango akotola biso kasi asa ayoki yango te ye wana mwana naye azotindelaka ye bambongo bandeko na nga guerre d'esprit ya nini tozalaka na yango baruba moto atunaka aliaka nyama ekela te oyo yanga mwana unco une femme Canada. osalaki ndenge nini ntongo omoni biso totamboli awa lingwala nzo na tushasa mobimba bakotikosi biso batraite mpo toretrouve place otomoni boye mon peuple périt faute de connaissance makelele etondi kishasa mobimba me baosala eloko bolonga te biso toza na esika kobonga te tozali na croisement des avenues Willery et Dodoma mwana po akende akofuta combien po abeta defini loterie abona Canada singleton oyo tobengi motu moko eza nango na 7 dollars couple eza na 15 dollars en famille peu importe le nombre eza ka 20 dollars alors mpona koinforme bino na baservice mosusu oyo toza nango na kati ya agence na biso le corp entre express canada multi service toza na inscription na université ya Ottawa tozosala mpe inscription na université ya Moncton tozosala mpe inscription na université ya Trois-Rivières. namoni ke na agence oyo Canada ya sirisi Entrée Express Canada Société Amity Service Licor. Koya déjà, c'est déjà passé. Éviter que c'est Esther Mtaïba qui Nana. Mais je n'ai pas pardon. Monsieur journaliste, pardon, s'il te plaît. Mbongwa. La violence d'église, papa soit très retourne à biso. Mais église, c'est quoi bima que c'est Esther Mtaïba Mbongwa. C'est Esther Azala même donc réputation de la bannie dans l'église. Nous sommes dans le babou, c'est Esther même si na évité position na kuna bon les grande scène na évité après ya makambo yo ibambo or que ça c'est resté. C'est resté. C'est resté. Et le monde a eu ça. Là, vraiment, nous comprenons, nous compatissons. Mais je crois que vous avez un chrétien. Les diables, ils ont été ma fille à battre. C'est resté. Papa. C'est resté. Et si, pardon, tu es en pleine émission, s'il te plaît. Mais non, mais pour la nuit, je crois que opposé purement qu'on a dû la destruction. Pourquoi? Pourquoi? Bibi, tu as qu'un pont à s'est réfugié. Papa l'a coupé, maman l'a coupé. Tu as qu'un laissé monter. Tu laissé monter. La quand tu mettais la balle à l'église, tu places Bangogi, Bazava, Swana. Après ce qu'on même cette réputation là pour la nini. Pour la nini. C'est resté. Sois en place. Panda. Pourquoi tu l'as mis sur frère Chico? Parce que tu as dit déjà qu'on voyait. Pourquoi tu l'as mis sur rapidement? Frère Chico. Pourquoi tu l'as mis sur frère Chico? Pourquoi tu l'as mis sur frère Chico? Non, c'est déjà les passés. Tout... Ça va? Vous allez bien? Je crois que vous avez mobile. Et puis il a dit que vous avez quand même un homme de Dieu. Oui, oui. Hein? Et télémi et puis nous avons la semaine. Oh, basiak na ko sa na église au tiens oh clavériste na ngai oyo c'est hein ah mais bon yendeni c'est resté Zona place au fan.
Merci. Je place. Maman, où est Denga, où est la quitte? Ok, merci maman. Merci beaucoup. Ok, donc je crois il y a un problème au Zali Awa. Un problème au Zali. Parce que la réconciliation soit capable de se réconcilier. Chaque famille, avant au sein de pardon, il faut d'abord réparer d'abord un moto aux anaïs. Je crois que vous allez étonner, il y a un sœur resté, il y a un frère, il y a aussi une sœur aux anaïs église. Je crois que vous participez à moi bibélé. Je crois Misato. Oui. Et pour la sœur, il y a petit frère et puis là-bas Anemi Balo Bakufaki. Et là au moins c'est passé dans quatre églises. Dans la interprété dans la sœur. Et moko a mekape ko a meka vraiment ko expliquer biso likambo yo. Je comprends que c'est là parce que vous avez besoin il y a grande sœur mais grande sœur babi azate azana église mais azate toujours malade il y a délégué la frère. D'habitude il y a au frère Chiko Azalia. Ouais, je me sens na un problème mais nous sommes dans besoin la oui, il y a un problème il y a un problème au petit membre là. Chico. Ouais, Cynthia. D'abord, on a Seigneur dans le pardon. On a place dans ma tête, mon nom Limbistanga. Cynthia. On a un problème? Il y a un problème. Je ne vois pas bien y a ma boque qu'on a bino. Sabine Limbistanga, t'es dans sa délivrité. Non, on a besoin de retrouver ce sentiment. Il y a un segment de vie nanga. Chico, pardon. Nande na yiba kambongo na yo. Quoi? Bongo, biso nyoso toyebi ke eza este muta yiba ke ezalaka este ezalaka ngai. Nzambe na lola. Nazala na bandeko na ndeko nanga na hôpital. Naye papa se nasengi mbongo paste. Elisinga sunganga puna bana nanga bandeko nanga. Paste elisanga zala mbongo te. Nazonga plusieurs fois papa sa elisinga zala mbongo te. Nde namonaka yo na mbongo. Nde nayibaka ngo. Nayibaka mpona azalaka pesu na jalousie. Kweshikonga na bandako lingo depuis kala. Na bandako sunganga na bana. Nga na kata mutema na kote deja bolingo. Na monde bokomi okangana na sere nde tindanga na yiba mbongo wana. Na monde banda kosala mpo na ngai osala ngo lisusu te yango tindanga na pose baakti wana. Je pense olakila bato mabe na tiaka mpe badeuxième pardon nakomosibio yango na biso nde noloboye. Bana nanga mibale baza kokufa na ndeko nanga natikali kaka nga moko boye. Yo ser, yo bebisi réputation ya ser. Pardon la kutu komeka te komeka te. Non, c'est resté. Non, c'est resté. Zone place au fond. Comment ça c'est? C'est resté. Malembe. Oh, je le vois. Papa, Yoka, ma soeur. Oyebi, et le monde a clair. Le diable touche seulement la personne qui ose en étoile. Il la touche. Oui, comment on est c'est Adas. Soit Kimia. Chico. Oui, papa. Je crois là, mon cambi. Oui, il y a mon cambi église. Il y a un albano boy.
sœur azwaki mbongo na yo. Bon. Non, non, loba. Sœur azwaki mbongo na yo. Akoloba te, ça lobi mingi, ngande funa expliquer yango malamu. Tokoti kaka loba te parce que zoka pepe ma kisa koloba mingi. Je crois il y a un problème, c'est passé dans la église. Mbongo moko ebungaki. Mbongo ebungaki. Bukataka ezaki Esther et puis parce que mtaki mutosu. Ezaki Esther te. Toki ni malamoko, bref, il y a likambo. Et bo fan tse batu nyonso, bo lobaki fa bo loba. Ça c'est pasteur à la kaki mabe. Mutoa je crois mbongo monate. Le problème est comme la mutoa so ki mo yepa tse bi koma bika non, mutoa so ki mbongo ezali ser na, c'est Esther. Et c'est Esther quand même, avec quand même il salue partout. Là ça qui ba ber wana partout, nenga atamo na soni. Mais accueilli mbongo azwaki pa bik sa petit frère na bana petit fakoufi bana ba yakufa tskali kaka c'est bien mal qui ne profite jamais. C'est resté en tant que vraiment servante. Il y a le roi Moutayo c'est pardon. Papa il sa penguisinga papa penguisingai non papa journaliste parce que asali déjà ma ndeba makasi ninga asali mabe sali pana idina to etina bana no so bimisa mbongo na pesa ke bana ne balia elo sali te ba pana yete Après tu vois c'est parce que tout na bango mutandima tela ko dimata sate mutandima sate ya papa Chico net naka on net naka en tant que chrétien naka aboy ko de gauche à droite ça mimi ngoti awawa azana besoin pour pardonner parce que ont une culpabilité katinaye azana besoin pour pardonner yo mais que yo sko attaquer vraiment serviteur de l'église. En tout cas, acte sero asali na kolimbisa jamais. Kolimbisa jamais. Kolimbisa jamais. Na acte asali. Merci beaucoup. Nanga question na pour nous rattraper la question de l'autre na yo. Oui bien ça ma mususu de fois nzamba limbisa yo mais comme si ma be au sera asali fo. To condamner c'est pour ibi. Na ibi yango pour na volontairement na iti. Mais parce qu'il y avait les cas. D'abord acte asali mutu moko ko septembre azate même lo le ko septembre abi acte d'abord asali ya ko iba acte d'abord asali na iba ngo pourquoi na encourager petit na iba parce qu'il y a un problème on un deux c'est un autre ba avance yo no bete kara bon wana mambo lingo na ko tante parce que on a bino bibali ce que vous avez linga vous savez que capable ko yebi ça y est on va comprendre ta mutu c'est que tu peux la naie tu peux la naie c'est resté. À défaut, mon est un journaliste. Après, journaliste, il a appelé Moussa Nzambi. On doit respecter la passion dans quatre églises. Il faut pas respecter. Non. On a compris que chaque chose, chaque nayo, faut quand même, ça quand même modéré en tant qu'un chrétien. Tu peux pas commencer à agir comme des païens, même s'il y a un problème. Pas quand on dit faut acheter ça, mais nous les bisous Nzambi, il faut, c'est-à-dire avec une modération. Faut frapper, mais faut frapper avec l'amour. Papa, quand on a venu à l'église, maman m'a dit que on a vivre. À ce place où on a la maison, on a géré la maison. Parce que l'homme était celui qui n'a pas bon en église. À Tikangaï. Et puis, ça réputation ya muntu ata musala na kata musala pona ndenge ya baby ça pasteur aloba ke suka na biso na kati église mais kaka yi mutali poso badi na sango église bobima petit libanda c'est la nana biso boy maman Esther ya bingo maman Esther siko pona expliquer bien au moniso aussi mutema na ozo kanga toujours mutema na libanga mutema na toujours libanga. Ils ont même qu'au pardonner. Mon thème nous a toujours le banga. Ils ont qu'à quoi agir boy. Mais éviter un jour sur les possibles mon tous les camps. Nous n'avons pas bon limbe sur ces plans. Moi je te force pas la Bible acte ou à sali. Non condamné à moi koiba. N'appréciez bien. Acte à koiba. Na ko selo makambu to condamné ango. Mais acte à quoi ko luka ko senga réconciliation ko senga pardon. On a bishop c'est-à-dire donc c'est pas nango tant yo loba ke et maman ona oyebi na sima réputation ya ko beba oyebi lo ni o nzamba bongiselio la première personne au réputation e beba kiza Yesu les kulusu mais après il sait qu'on a
lelo biso nyonso oyo tolandi yesu réputation liboso de bazalaka yesu soki bango te na croix golgotha azalaka nini azalaki humilié pour réputation oyo obeba babenge Beelzeboul mais après ça tika lo les justifier oyo ki batongi bajustifier oyo c'est important la fonction yo opardonner te la soka que dans l'amour de Jésus on peut toujours la pardonner nous sommes censés à relimbisa si vraiment nous sommes des chrétiens mais surtout pas païens to limbisa te elle a fait l'acte de condamner là vraiment je suis pas content de ça acte à koyiba acte pas de sa réputation là-bas de condamner en mais qu'on sait la réconciliation peut qu'on sait la kolimbisa et là on a ce pays na frère avec quelque chose à ça acte là à notre sœur ça c'est un abisso to boka yo nous avons droit ya n'habitez papa Chico bon papa journaliste toza bato tozo bape liloba ya nzambe mais toteyamaka kwa toyoka parole na motema na ngai nalimbisi ye kwa toyoka parole nalimbisi ye tanki azalaka sere na ngai église Chico ona forma bango donc nalimbisi ye sikoyo po tokende pa pai ye nde asenga so pai nde fa conclure mpo moto asalaka priere eza pai ezanga te. Ok. Merci beaucoup, Bandeko. Je crois que comme nous avons notre émission, frère Chico Alimbissier, et mais Moutoza Sansal, on a malobana, nous sommes les pasteurs. Bisous, tout ça, des marches, on a toujours qui est ensemble. Il y a comme écapé qu'on kende, puis qu'on expliquer pasteur, tout ça là, quand même. Bisous de tout accompagner. Papa, on le bezali, on doit avoir le bébé. Bon, on a le bezara qui. Naza vraiment dessiné la sœur na biso église na comportement parce que sœur Esther aza qui sert pas aza qui servante ça va donc jouer rôle mon makasi dans l'église mais vi makambo wana nyonso eleka ki ke yemta yibaki mbongo pa ya kangaki misala na ya église oh dona yepe na yepe sœur Esther yepe kangaki misala na église bon yeba kangaki misala parce que vi ke beko maki ke yemta yibaki mbongo pa ya kangaki misala mais pas le baki lisolo wana ezala kaka juste na pour na biso na église mais lisolo puis moto ayibaki mbongo chose grave la sœur yepe ka mutabimisa ki lisolo surtout tant na koti na zaki sûreté que na ko yokuta sœur Saint-Tiche na kati maintenant na moni sur a dévoiler loko moko bona yebaki te donc ça va me choquer mais to boka eta sœur merci toujours na pas ya osengele bolimbisi ye moko pe au plus profond de son cœur asenga bolimbisi panzambe na yo nzambe. Merci en tout cas mon frère, que Dieu te bénisse beaucoup. Nous avons pas pour la mission de comme la suite à notre émission. Dès que tu ça awa, toujours qu'il est inde ti beaucoup de la pasteur na bango pour que la sœur quand même a senga bolispe pai ameka pour fungola et pai aussi ai ba kopambola mwana mais conseil mon na kopesa la pasteur de l'église. Ce que moni la sœur aïe pendant pour un acte to likambaza nango sungai ne fiska un petit rein oko sambela pone kate sambela ono ta foi ta sauvé non ce le système bon abakisi pesaye c'est très important mais tala le soki sa comment maboko milai parce que yo passé aux autres la ngai oboya kinde ko pesa imbongo na barate ba dim na bo offrande wana ba o to benga ka ba offrande benga ngo offrande ma benga offrande nini mama wetu il y a un monde donc ni on sonne et comment ok na kati ndako na yo bon ba serviteur na kati église la konyokola bango tongo midi pourquoi beta maboko iloko zate il y a normalité que Dieu bénisse beaucoup merci beaucoup merci.
Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.